parle tambo kongale, qui parle tambo. Ok, parle tambo kongale, qui parle tambo kongale, dide, on ne sait pas où l'on va couper. Coucou, coucou, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika biso bizubino, vraiment nzambalo la eba ko pambola bino, aeba ko pambola bande kuna ngai. Yenge na bande kuna bisa bundu dia Congo, lo sako na ba chef coutumier na biso, boboto bonde ko na bande kuna biso nyonso église ya catholique. Vraiment, to bosana kate ba salam ebele na bandi kuna biso ba musulman. Et puis to kena lombango na bandi kuna ba pasteur na biso to pesi bango ba shalom bare shalom na ba chantre de l'Éternel. Vraiment bino nyoso bolingaka sous les baobas. Bambo tebele bo s'abonner, bo partager vidéo oyo. Vidéo ezala partager parce que eza vraiment quelque chose ezali l'air na yo ki ango. Je me suis dit, oh, il faut na tchango na chaîne nanga pour na sensibiliser peuple congolais pour na koyeba mabe uchi wapi. Donc ngai nazana ebele kolobate mais bino moko bokoyeba mabe mabe e uchi wapi bande kona ngai. Alors bo s'abonner pe ebele na Live Together tozana site de rencontres ya ba congolais. Bande konanga résultat est vraiment positif, hein. Vraiment très très positif. Alors nous konanga causé la tête vraiment bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17. Ce que vous avez mobile bien, vous avez moi si malam, n'hésitez pas, venez, vous allez bienvenue, voilà, bienvenue vraiment. Donc benganga solitude et na Europe. Voilà, toza ko bunda, toza ko longa vraiment nzambe azana contrôle ya nyonso. Alors soyez bénis bien so bolanda ngai, bo s'abonner, bolanda ona bokebi, ezali que je vais vous expliquer, ezali guerre moko entre on peut dire entre Congo Kinshasa na Congo Brazzaville, il faut tozala kaka clair na ba propos na biso. Parce que Kofi Olomide a wuti kosala nzembo Sindi ayembi Sindi oyo ayemba pa Kofi ayembi que a kumisi président Sassou alors que bango kuna bazana pasi na bango balinga sous président wanate souci na bango ezaki akende bino mo boyebi presque ba président mingi Afrique ceux qui bazwingwende wana ya bokonzi ba komisaka yango ya bango. Souffrance ezali. Alors vraiment bande konanga bokoyo kayango ngana kotia commentaire mingi te to landana nu ndenge nini ndeko mobali a fingi Kofi na Sindi aloki Sindi alobi ke Sindi akobota te akotika la kobota te. Donc wana na obalo la bino po na lobi yango pe na chilari. Alors yango na baki na sala interprétation muke. Et puis a fingi yebino mo boyebi oyo pe biso to finga ka toujours wana libo ya mama na yo. Alors yango pe yepe a fingi na monoko mboka na bango. Donc na chilari sans tarder boko landa ndenge ndeko mobali ya lobi et puis boko yoka ba réaction ya bandeko na bango ya Congo Brazzaville vis-à-vis na biso. Alors c'est à nous maintenant ya koyeba parce que bazui ba décision mo ya mabe pona bandeko na biso balobi ke non bozela tangu disaswa ko kende ndenge to ko benga na ba congolais nyoso ya Kinshasa na mboka na bango bande ko nanga bokeba na media. Alors ekozala bien bino pe bomeka ko sala pe ba voice na bino bomeka ko répondre bande ko na biso Congo Brazzaville pona na ndenge ya kimia ya ko finga te parce que to zala toujours na relation moko ya bien. En tout cas ba commerce na biso ndia tokenda kosala ngo na Congo Brazzaville et memela ka biso pe moi eloko bango pele bayaka na mboka na biso koteka pe biloko na bango. En tout cas et memela ka biso et puis bobo sanate ba capitaux mibale na monde entier o ezali proche ezaka Brazzaville na Kinshasa. Donc eza vraiment ba biloko moko géographique ya bien tozana biloko ebele
tokoki ko partager na bango et puis to vandi na bango to bali bango to koli na bango. Alors même ba musicien na biso même Kofi aussi il faut faire attention yango to boya ko beta parce que bolingi toujours ko kumisa bato bazo sala bato mabe. Alors Kofi ba pekisio oyo kite dia ba benga na bino okeso na mboka bato ba voisin okeso ko sala mobulu nga nazo comprendre te. Alors bino pe bo juger wana ezaki moi jugement na nga muke twende na chila bino audio oya ndeko mobali après réaction ya bandeko na ye nyonso ndenge balobi bolanda. En tout cas mon frère vraiment oh sorry audio yango yo kana audio Kofi Olomide mbula mamako vrai mbula mamako. Et puis yo to balia ki mabuti pa ya Kofi Olomide fiyo yo uzala su tinate balia yo nyonso pa ya Kofi Olomide kutu même karama pa yemba uzo ya ko yemba. C'est vrai que c'est sous la direction de Kofi Olomide, mais tu viens de chanter Congo ezali masuwa sasunde capitaine ngempe sindi le cœur ngempe mbula mamako netawa butala ngaba Kofi yo mbula mama ko elakisi libo ya mama na ye sasuwa zala capitaine et Congo zala masuwa na ndenge nini ebandi wana yo moni mabe wana sasuwa sala na le Congo yo ebiango tant le Congo démocratique makambo ezala ki wana ko bunda sous Kabila sous la gouvernance de Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple était le mari. Donc bino kombo mesala boya ko yemba nzembo ezanga tina yemunda to mota ko felo ndo mbura mama ko sindi mpengele mo butaka mo baje mabuta mpe mbura mama ko. Je comprends. Bon chakado. Utala ba baba sindi yo na ba Kofi yo. Donc Sassou asa capitaine et Congo ndeza masuwa. Pendant que nous réfléchissons, comment est-ce que, par quel moyen, extirper cette politique de la pensée unique de ce pays, puisque ça nuit non seulement au vivre ensemble, à la cohésion nationale, mais aussi au développement. Nous, on réfléchit. Et toi, tu viens, tu te permets, Kofi Olomide. Voilà pourquoi nguriako ntamako efiri Kofi Olomide ibunda tomota mbula mamako na nguriako efiri kantamako nonsoni mbula za mama zeno. Toi tu sais comment est-ce que les Congolais souffrent? Comment est-ce que les Congolais souffrent? Allez-je dire. Tu sais comment? Et toi tu te permets? Tu viens chanter comme quoi Sassou Masuwa plutôt le Congo Masuwa Sassou capitaine. Mbula za mama zeno. Nina sindi et puis sindi nga kusautu buta kwa kuma kwa utengi nibo saka nchaka bona façon yisa nibo saka ko kwenda nika ko tugiri kunda sautu buta ko tokwa ba kongole ba kulukele kula sa alobi en tout cas vraiment to balola mwa muke parce que o azolo bana chilari en tout cas afingi sindi mabe afingi Kofi afingi pena mama na alobi mama na wuti ko kufa kalate libo na ye donc afingi na ndenge moko ko sakana te alobi sko na chilari yo sindi okotikalaka kobota te yo ko sakana te ba Congolais Brazzaville ba loki yo donc ndenge ozawana okotikalaka ko simba mwana te donc baza vraiment méchant butakusaba ka mwana ko mbura mamako shilombrona butala ngaba tu dala ngaba Kofi ndala mundalo sobo Kofi Olomide fochika kako mbombe shukuru kwa kako amoto uyingu bwe nabo mbura mamako Kofi Olomide mbura mamako. Voilà, je sais que d'aucuns viendront me traiter ici mais écoute un analphabète nani personne qui n'a pas trop étudié et tout ça, mais moi je m'en fous de tout ça. Voilà, l'intellectualisme n'a rien à voir dans tout ça. Ça énerve et puis ça m'écoeure. D'accord? Allez, toi, tu te permets, la fille a et tout ça me cadre, allez, regarde, Sassou a capitaine commandé Masuwa, il y a un mouvement même. Eh, batomboki makasi
batomboki bandeko na ngai vraiment eza pasi na makambo oyo tokosuka nango wapi bandeko na ngai po partager oyo bozomona oyo ezali tobengaka ngo guerre froide. Alors ngai nakoyebisaka bandeko na ngai bacongolais bosala attention oyo bosala na mboka na biso parce que biso toya bazoba bokoyembela bamikonzi oyo bazonyokola bato bavai na bango nye bazokipe te. Alors bosala ngo na bamboka mosusu te buzoba na biso tosukisa ngo na mboka na biso boyoki. Voilà réaction sikoyo ya audio oyo boyoki bandeko na bango siko bazali koappuyer audio oyo malgré ndeko mobali vraiment afingi ba bêtise moko ya mabe oyo penza bandeko nanga ezopesa esengo te ezopesa pe éducation eza vraiment bien te. Bon bon na boité banzembo yango basepeli nango te na mboka na bango. Voilà donc boyoka ba réaction sikoyo ya bandeko soki bakoappuyer ye ou bien bakoloba nini bolanda ba réaction oyo avec vraiment ekenge bandeko nanga tokeba na bambula ezoya biso bacongolais Kinshasa na bamboka oyo tovandi tokozala vraiment mal vu. Na Afrique du Sud kuna déjà tobebisi lesego Kofi pe olovanda na yote olinga kolukela biso so makam na Congo Brazzaville mais au juste bozo lukela biso nini bandeko nanga réaction à vous boyoka bien. En tout cas, mon frère, vraiment, t'as raison. Hein? Tu as totalement raison, 100%. Les musiciens zaïrois, baza batanzala, batapasi. En fait, tous les zaïrois, on dirait bazaka batapasi, batanzala. Je pense que Mobutu les a vraiment pas rendu service dans la vie. Et voilà pourquoi ils sont comme ça. Des malheureux, des complexés, ils vivent que sur la gloire de Brazzaville, quoi. Pour eux, Brazzaville, les années Poto Nabango, puis... Hey. À part Brazzaville, il n'y a rien d'autre. Je te jure, il n'y a rien d'autre. Parce que tu vois, ils chantent tout le temps les présidents de chez nous, mais les présidents de chez eux, bah, ils m'ont boité. Parce que, Nini, il faut que mon Dieu qui est toujours chèque et pas nabiso. Franchement, tu as totalement raison, je te soutiens. Là, ils ont vraiment déclaré la guerre. Ça, c'est vraiment la guerre qu'ils ont déclarée chez nous. Mais ça soit Kendato Monabango. Comment on va les balayer de chez nous, là, ils vont rien comprendre. Bah, Nyama, bah, malheureux, bruit. Bandeko toke na deuxième audio boyo kango. Voilà donc bazaïrois oyo bazaka ba musicien te basala ka musique pour nanzala. Hein? Ce sont pas de grands stars, ce sont pas de vrais stars. Les vrais stars ce sont les gens comme des Youssou N'Dour, des Salif Keita, hein, qui pensent pour l'Afrique, qui chantent pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. C'est pas des Kofi. Hein, ils font la musique, basala ka musique pour nanzala. Hein? Ça la musique parce que Balia Kabiente. Hein? Donc voilà, parce que leur musique là, c'est seulement chanter les voleurs. Hein? Depuis que Kofi a commencé sa musique, il ne fait que chanter les voleurs, la gloire des voleurs. Les voleurs qui pillent l'Afrique. Les gens comme tous les grands bandits là, de l'Afrique. Ils chantent pour eux. Ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des musiciens. Ils font la musique parce que basala la musique parce que bananzala basala la musique parce que ils mangent pas nzungu toka shibangote. Même si vous voyez Kofi avec ces vestes là, c'est un vaurien, un chiffon, il a faim. Voilà pourquoi tout le temps il chante aux gens qui détruisent l'Afrique. Il chante la gloire des dictateurs africains, il chante la gloire des voleurs, mais il voit même son propre pays là où il vit là. Hein? Les médias nous disent quoi? C'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais ils ne voient pas ça. Hein? Et il vient encore chanter pour quelqu'un qui appauvrit encore l'Afrique. Hein? Lui, ses frères-là, ne vient pas chercher au Congo-Brazzaville. Nous, on se bat. Aujourd'hui, si le Congo-Brazzaville est libéré, il y aura des emplois. Et ses frères qui meurent de faim en RDC là-bas viendront travailler au Congo-Brazzaville. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chante pour quelqu'un qui détruit l'Afrique. Kofi, ce n'est pas un musicien, c'est un mendiant de la musique. Alia Kabiente, malgré ses vestes, Kofi, mweni makambo luki, tika biyemba yemba yaya, yembela tabandisi na mai. Il nous a déclaré la guerre. Kofi, olomide. Basi jako yembeze bele papa. Hein?
yo ndo tikala balobi soki ikona Congo ya Kinshasa tala makambo ezokweya papa yembela ta makasa manga tokobina yaya yembela ta mbisi na mai tokobina na biso bwaka ta bambwa bambwa bazana bango obwaki ata bambwa bamiki bakuma bambwa bamiki bakuma bambwa ezaka bamilu papa tika biloko boye na siècle na 21e siècle o tika non makambo oyo oyebi ke so bato bazana banzala bakomaka méchant Kofi soki peuple akomi na nzala bakomaka méchant tika makambo oyo siko nde bazotomboka boye yo okebeta na Congo Brazzaville kobebisa carrière na yo pona mutu moko papa mbongo ngo bolukaka ti suka wapi toyeloka et il verra. Zaïrois pas bien. Voilà. Hein? Comme ça, oh non, c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous, les Congolais de Brazzaville, qui est mauvais. Kofi, Nzembo bayembaka, Zamba, oh, Zamba, Nani yakela yo, oh, Zamba, Zamba mokilingo ya nyama, Tobina kangote papa, biso bato akala. Tobuna ba mama biso bazo ko kata dance. Nambisi na mai bakochola baluka mobembo ya biso banae. Siko yo oni kaka kombwa kaka bakombo batu ya batu telo ke ko simba pai basimba kate. Biso bandiko na biso bazanga na bango kuna bavani na bango na kimia. Babala na bango kuna bazana misala na bango. Likolo kaka Nzembo kaka moko o sindi na yo pe sindi yo mto banda ko yemba no pa Nzambe. O kimika pono ke kota na mokili ya bulu yeki. Taba komi ko loka yo sikoyo. Bino mo bo si c'est likambo yo Bo partager. Ça c'est nous déclarer la guerre. Il nous a déclaré la guerre Kofi là. Tata ke maman na Kofi là. Guerre ni nani. Parce que on doit lui manquer du respect. To bunda guerre te papa wana Kofi. To lingi kimia. Guerre. Il nous provoque. Il voit bien ce qui se passe au Congo Brazzaville. Parce que Antoinette est zaïroise. Sassou, on ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas s'il est zaïrois, centrafricain ou ouest-africain, on ne sait pas. Il se permet de chanter pour eux. Mais on verra. On verra. Bango pe boze. Bango pe bazaka na douti ya nationalité ya Sassou Nguesso. Mama yango ba président ba uta wapi ba président nyonso doute. Nzambe na ngai OK na Côte d'Ivoire président na bango doute. OK na Congo doute. OK wapi doute. OK na Angola ba président ba nationalité bango doute. L'Afrique, quelle prière qu'on doit faire Maman etola tabasaki pendant 40 jours kaka basak pour chercher la délivrance de l'Afrique. Kofi okosi sa makambo yo luki etalio. Then your destination will be on the left. Mon frère, tu as vu les aéros là? Un papa con, un super idiot. Non, il est là, il est fatigué dans la musique. Il n'a plus rien à chanter. Your destination is on the left. Oh non, il œuvre pour son pays, le Congo. Bon, les gens qui gaspillent l'Afrique, des troubadours comme des Kofi, viennent encore chanter pour eux. Parce que c'est un mendiant, il a besoin d'argent. Un PD comme Kofi. Regarde-moi. Bon, Bazaïroé, Ismet Fingba, on a Betke bien fait. Bon, là, c'est pas nous qui provoquons, c'est eux. Ça, c'est la guerre. Il nous veut la guerre, Kofi. Il veut la guerre entre RDC et Nabeto. T'es guerre, t'es papa, pardon. T'es un peu sa guerre, t'es papa idiot comme ça. Bon. Bon, nous, quand il Kofi, guerre, na banane. Bande, comme tu as sali likambouye na Sindi. Bayembi banzembo. Siko bino bokomi kokani la bato nyonso. Bokomi sa guerre entre Congo Kinshasa. Est-ce que bien bo raisonner pe bino pe bo pesa ba audio o bande konanga. Bo tika biloko boyeko. To lingi kimia. To za bande côté. Biloka likambuke guerre. Bokomi pe koloba na ende bolobi na ende bofinge. A o comprendre. Siko poni bolibo mimango munene.
bandeko ba audio ezotambola mokili mobimbe msu boyoki yango biloko ya boye benga babenga yango guerre froide. Alors c'est le moment de réagir. Voilà. Donc après ça, tous les Aïrois là repartiront chez eux. Qui va un problème dans le Congo. Déjà que nous, on ne va pas chez eux là-bas beaucoup. C'est eux qui viennent chez nous. On va étaler l'air Sassou qui a pouvoir. Après Sassou, on verra si Baba qui côté dia, Baba bana imbelana ni vous avez un papa idiot comme ça comme Kofi. Mbuli mama yandi. Qui sont ya mama yandi. Bandeko na ngai ba papa ba mama bandeko. Kofinga ya modèle oyo tokosuka nango wapi? Eza grave. Ok? Donc, il faut que nous disions à nos camarades, si nous avons des camarades à RDC, il faut que non, Kofi qui sont des mamans, on verra. Bandeko na ngai ya bolingo ba oyo nyonso bolinga biso to komi na biso na suka elo kaka to loba na lobaki naza na mingi ya koloba te mais naza na mingi ya koloba te mais ezaka juste que eza pasi bozomona bokeba tokeba na malobo tozoloba tokeba na banzembo tozoloba ndeko na sa Kofi tolinga ko mingi bakombo nyonso bobengaka ye aza frère na biso keba na banzembo ozoyemba mikolo ekomi période moko eza glissante. Vraiment eza glissante. Batu bakomi bazana bakanda na bango. Balingi bamona clair na ba situation ba mboka na bango. Soki biso tolala pongi na mboka na biso bango bazo baloba mingi te biso tolobaka trop na ba media koloba mais action boye basalaka te. Bango baloba mingi te mais bazana ba action na bango. Alors, donc, tolingi ba problème te Kofi. Please, yemba banzembo, ba inspiration eza ebele. Oko yembela ba fourmi, ba nzinzi, ba ndeke. Batu bako bina na bango. Telande kapumbwe, batu pe bako bina. Papa, tikela biso ba sasu wana to boyi ba problème. Toza bandeko na biso kunoki, bakomi kokana na biso babi boze la sasu akende. Bande kwa Congo Brazzaville bino pe bo généraliser makambo te bo généraliser te muto ayembi Kofi soki poko pesa soki infraction aya su na mboka na bino te abeta na mboka na bino te ye mais ezate ke likambo Kofi asali bolingi bo généraliser ngo biso nyonso kote na pe to sepeli te yango tolobi te biso pe to répondre bino to sepeli na makambo wana te. Bo sanctionner muto ayembi, l'infraction est individuelle. Yende muto ayembi, bo kanela bandeko na biso te. Parce que pays na bino, soki collaborer na Congo te, bino pe bo vivre bien te. Biso pe soto collaborer na bino te, biso pe to vivre bien te. Toza na biloko pe bino bozwaka to bozwaka pa na biso, biso pe toza na biloko yo tozwaka et pas na bino. Donc bandeko nanga toza na kimia, bino moko bandeko na biso ba congolais bo conseiller siko Kofi. Na audio oyo boyoki na nzembo oyo ye ayembi pona kokumisa muto bango bazolinga alongwa sasupa zokola bandeko nanga eza bakala mingi te akope kosala kwenda kiambo te. Alors eza bakala mingi te Kofi pardon pardon Kofi sasungesu bakala mingi te kwenda kiambo te. Pensez na bandeko na yo Kofi ne kolinga ba intérêt individuel te papa pardon. Kanisa bandeko no baza kuna baliaka kuna basalaka kuna basintegra kuna to boyi ba problème tika koyemba banzembo wana tika ngo a partir à lelo bandeko ngana sengel Kofi bolimbisi na yebiki bandeko na ngale msuba ko sepela te mais bandeko Congo Brazzaville na sengel ndeko na biso Kofi bolimbisi yo bolimbisa pardon nzembo ngo pe Kofi so po longola ngo na marché longola kaka tolingi na biso kimia pona muto yo so kumisa lelo kala mingi te kwenda kia mbote bandeko na biso bazala kuna ba suka wapi abon attendez sali alors ba love bandeko nanga abonnez-vous et puis bobo sanate live together ande makambo live together eza wana ezolongo la solitude eza pona ba diaspora bandeko nanga ya Afrique kala mingi te toko chango pe na Afrique mais pour le moment live together o eza site des rencontres sérieux original copité
alors eza kaka pona nanu ba européen, ba canadien, ba américain na ba australien. Mais ba kalate avec évolution binomo boyebi et le konyo se bandaka petit à petit turukota na biso na Afrique. Alors bobenganga numéro de téléphone nanga une fois encore eza 0044 74 59 62 52 17. Ba gros bisous na lingi bino mingi, mama leki na bino la danoise. Bye.